sur la RD Congo Info.net, tout le monde est d'accord, comme je vous l'ai dit, et comme grand prêtre César Ngadi le dit, tout le monde est d'accord. Nous sommes là, vous comprenez des places Naza, ce moment de la remorque boye, vous comprenez des places Nazali, et Nakita Kotoyo, Naba demande Nabino, dans Bosenganga, Gradimou Yakende Boina Sala, Gradimou Yasala Boina Salaka. Et dernièrement, j'étais ici, na Sola qui n'a pas tout par rapport, il y a des jeunes filles, na âge à 13 ans, 12 ans, voire même 11 ans, déjà, donc pas si souffrance à maille. Mais là, on a ce là qu'on lit bien vie sociale les akitoko. Avec 2000 francs, donc, na ba valeur na bino, avec 5 euros, 5 dollars, on lit bien nanda kuna bana. Donc, ma même milinze mbozaka avec 5 dollars kotoyo, on lit na bana bien. Donc, vie koto, pena vie sociale, on a pena coup de chapeau donc. Et les gens qui sont demande na bino bobisinga Gradimou yokende kuna. Bien sûr, que na masolo mususu mais et le robot sana qui tourné là sur ba prix à ma pangoute. Et je suis avec un homme ici, Yen Azali, commissionnaire to utina ye banda kitambo magasin. Yenda memi biso kotoyo pour l'axabiso baninga na bango ba commissionnaire. To beta na bango masolo ba mapangu koto ba prix nango za ndenge ni ba mesure nango za ndenge parce que moi je ne suis pas du domaine. Nga simba nga mikona berniste en fit o to tamwana journal lelo to betana masolo na bi 100% africaine fille android yende to betana masolo bo comprendre makelelo yo toza en plein wenze donc o wenza ya mitendi a to na monga fula o wenza mitendi bo comprendre que ma même milinzemba na Londres so da bezo somba lopangu na ye oyeba masolo ndenge zaka Glody Kumanzamba Norvège benanga kapi kande to lobai na kati ya Irlande so lingo somba lupangu oye bakande to beta papa boni. Bien. Merci beaucoup d'abord ndo au tambo na Gradimou ya banda ki tambo to eti kotoyo mais masolo koto est-ce que aux assure que au laksabiso bato yo bako laksabiso ba mapangu ndete kama koto. Oui. Biso za ba courtier ya kitambo banda lingwala ma campagne baré c'est to kotoyo ko laksa par rapport ya ba montant. Pour na kitambo ma campagne so dans 50 000 T en tout cas 50 ou plus au doit pas goûter mais a peut avantage pour à partir ya 10 000 6 000 au mois espace na yo otoninda ko fandi calme vie sociale peut bien courant eza kitoko ma eza kitoko yango moni na conseil batu ceux qui moi makokeza makasité awa avec moi mbonga mukie okosomba elamba okosomba place na yo adresse pour elo weki adresse na mukili ezate. Mais ce que obi mingi to beta masolo to betela nde bana poto parce que bana poto nde batindi ngai balobi Gradimou ya dernièrement maman mon na bosani kutu comme na benga ngai na Paris abi Gradimou sala erreur parce que tout nela biso ba prité est-ce que ndo memi biso awa to mona bato yo ou bien yo moko ndongo laksa biso to bato to mona ya koto nde ba laksa biso bon biso travailler collaboration nga avant kitambo ma campagne mais avant na bato yo ba mieux placé expliquer yo ba dimension mais selon la imagination na bi que so da na ba 6 000 $, on va déjà 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Wana na principe koto to na mwaka tikuna. Bon na kati makafité mais donc à 50 mètres na prince. Courant kitoko, mai kitoko, mabele pe eza pena mabele kemba. Boyebi kenga na lingaka to sala makambo après to sa na preuve à l'appui tozo kita ingénieur Kelly soit possibilité ezali. Toko tena nous tout la sabat terrain ngo ba marka ba terrain on des apo a toi na wenzi toi na prince bo comprendre makelele station yango na kuna na ngambu toko tena na kati na bandeko to kuta na bango a ba commissionnaire ya a ba courtier ya kotoyo to kuta na bango to beta lisolo ndenge zaka Glody Kumanzamba Norvège mame milinzemba toko tena nous to ba masolo ndenge zaka Rex Mbuluku casque bleu muto abongisaka ba via batu toko tena to yeba na kati ya Suisse to yeba masonde za yo pe so dans besoin so ma parcelle yango yo GDG kaka donc GDG merci beaucoup ingénieur Kelly pour autant mona Gradimou ya toko tena nous to yeba masolo ndenge zala on a annoncé bino pour comprendre to beti masolo na commissionnaire to tine kitambo to yeni parce que balobi masolo comme inde koto donc bino tout bana poto bo déranger ngai ngata na kité na quartier nde na ebisi bino kana annonce na kité pour na sa masolo mususu ko la sa vie o ezo o bande ko na biso bazo mener koto mais tout moni ke na ba demande na bino
bosengi susu na kita na tuna ba prix ya quartier parce que botali quartier bo sepeli nango et na beti de masolo na ngai na ndeko na ngai ya commissionnaire oyo to tine kitambo to ye koto parce que yende ai ko laksa biso bandeko baza koto alors to ngiti koto sola na bakolo mabele bango ba expliquer biso réalité ya masolo ba parcelle ndeni le koto grand prêtre César ngati kande na lobaki na lobi na sala demande ya ba téléspectateur na biso na sala demande ba abonné na biso nde ba lobaki non gradimu ya sala biso boyi na sala ngo donc bana Irlande nde ba bengi nga batindinga na kita koto parce que ba na posa vraiment ya koyeba ba détail nyonso ba kopesa nga ba faute ba bi gradisco mabele kuneza combien mais tellement que nga pe na zaki prudente na tuna kité donc moyen na pesa bango information ezate alors le l'autre kitina ingénieur keliki ala zola isusu to solana na ba ngandi na loba ba imboka bana Congo ba betela biso masolo réalité koto ndenge le kaka to bandi na mama na biso mama boni naza malamu mingi kombo nanga mama Chantal naza commissionnaire na kati ya commune ya Mongafula oyo babengi quartier Mitendi. Mama Chantal o ezali deuxième fois gradimu akita awa abeta lisolo awa dernièrement on a kitaki na sola ki vinde bande ko na biso ya basi bazobota pamba to kisola ki na hôpital moza na C docteur Morazawa to betaki na masolo mais lelo so to kiti to beta ne masolo ya ba parcelle ba vente koto ndenge ezoleka to beta na lisolo est-ce que koto bat pe bazo somba vraiment en tout cas tozoteka mapango parce que za quartier moko ya sika eza na avantage toza na mai toza na courant toza na difficulté ya eloko moko ti même ba carrière na biso pona kotonga ndako eza toza nango pembeni donc eza de près est-ce que mabele oyo ba ingénieur pe déjà ba étudier en temps boteka bato batongi ba déjà na ba ingénieur ba étudier pe mabele ça normal oui soki natali na liboko na nga ya mobali eza na type oyo papa nani type oyo asara na présidence aza mutu ya énergie ti atonga ndako ya ndenge wana ya munene c'est que memaki déjà bato ba étudier ki mabele tango pe to teka kasuki mutu asepe na lupango akozwa ingénieur pona mabele aye atali mabele na ye ingénieur lobi non ezali mabele za kitoko en tout cas mapango ezotekama mapango pene ezotekama sikoyo ce total côté banzela est-ce que bato mingi lelo comme azana moi voiture na ye parce que loko eza moi musika Mongafula akoza bande kone baza musika mais azana moi voiture na ye pona ba déplacement est-ce que banzela eza pe bien au bato ba kota na banzela na bango ba voiture bon mutu soka yoki quartier Mongafula Mitendi quartier Mitendi bazo mona ngo eza musika eza mboka te eza village te ezali commune ya Mongafula oyo ebalani na commune ya Ngaliema donc toza na facilité ya camion même voiture ezana se ekoleka donc camion nyoso yoko kotisa ekoleka donc na kosenga na bandeko bazana mikili ya poto baya bana ya poto baya kotonga na mabele na biso mais balobi déjà la plupart bana poto nde ba osomba koto est-ce que ça vrai na yo ki information est-ce que ça vrai wana eza ya solo soki natali na simananga eza mwana poto bazali mwana Londres mwasi na mobali nde bazui etandi o nyonso soki otali suna mopanzi nanga oyo mwana ya poto donc batu ya poto bazosala pena musala bazotonga. Merci beaucoup maman tomoni ba papa pe bazali to beta pe lisona papa boni malamu mingi yo po zaka lokola mama to yo zaka muta quartier ngape na za commissionnaire lokola ye en tout cas biso avenda soko talibe mabele na biso koto ya Mongafula mabele pena en tout cas ezotekama po bato ebele bazoko préférer koto po mo PPP donc eza kitoko po yango mo ze bato mingi bazoya koto pona kosomba bisika na bango soko talime balabala mai etunyo tozana kimia tozana de défaut moko na kati ya Mongafula te mais dernièrement on a lesquels koto pour ça l'émission babi koto mai ezaka pasi est-ce que c'est vrai ou faux? Non ce qui mai ava donc ce qui courant ezate ne mai donc travailler na courant ce qui mai courant ezali mai pesali difficulté ezalaka te to melaka pe mai ya source eza mai ya rivière te o ezotombola nyonso ozomona bato etandi awa tina se eza mai ya source te ezokabola awa déjà mai ezali mai naturel eza mai bazotia kutukisi te oyo eza vrai mai. Alors sikoyo ba vente ndezoleka koto yo est-ce que ezoleka bien ba devant ba osomba pour maman déjà lobi menangi et ou taper côté non est-ce que ba tout vraiment ba osomba na quartier ou bien non na vente comme makaste soko talio moko tala kaka ba habitation déjà esalami déjà soko monique place ezali ke lo bato bazotonga te wande ezosoma te metala bandako ezotonga mebele alors zomo ke déjà donc partout donc ozomona la bandako eloko moko ezali te ke koto ezabe bato bazokimano bato bazosomba kosomba do jour au jour ezoteka. Bana Irlande ba ebisinga ina tuna mutuna parce que tant on a qui to aliboso na que ça l'émission na tuna ki mutuna ote mais lelo ba ebisinga gradimu ya vraiment ko bossa na ngote tuna mutuna o parce que koto wa parcelle était comme na ba dimension nini
Bon, ça dépend de dimension, ils allaient 20 sur 20, ils allaient 25 sur 30, ils allaient ça dépend de la position de comme maillot, ou il est la position. Ce qu'on a parcelle au nom tout ça ou place tout ces émissions Bolobi ils en vente. Alors la dimension à parcelle au tout ça ils en déni. Bon, ils allaient qui mobimba alors tu divisango. Donc étigali 15 mètres c'est combien? 15 mètres sur 22, sur 23. 15 mètres sur 23. Donc venanga kapi na kati ya Irlande zo comprendre déjà ndo senga gradimu ya kita autour na norma solo sko nde opesi ba dimension ya parcelle auto za place to sa émission opesi biso ba grandeur nango sko na ba grandeur wana lobi 15 c'est combien? 15 sur 23. 15 sur 23 sko 15 sur 23 na wana ba te combien? La tango 15 000 à discuter. Donc 15 000 à débattre, 15 000 dollars. 15 000 dollars à débattre. Bon, limite non. En tout cas, ce qui m'a monnaie, colonne, on a monnaie 10 000 na koko zambon. On a place au Tozali. Bon, ce qui est au kiti na moi c'est les sous. Tu es au kiti sous na moi c'est kuna parce que babena tuna pour toza pembe na prince donc on signaler ba na poto on ne so ba Hollande gradi mo toza pembe na prince donc surtout matika muke to bina prince place na to sala annonce na ngai soit to meki okitasko kuna na se wana ekoza ba combien? Bon kuna bezo zo dépendre ba 9 à 10 à 8 kozwa. Vena ngai kapi binzumbungu na kati ya Irlande zo comprendre déjà masolo ndenge zo leka donc ba place yango yango boyo somba na ebisa bino na lobi na sala o nyonso bino boyibisa ngai botindi ngai tellement que émission oyo etalamaki trop ti lelo bat ba continuer benga gradi ba présent ndengeni yango na bino nakita ponga pe na tune na ngate to ba vérité nga na yo sa makamsu na yo tu na vie sociale ndenge zo leka koto baliaka bien biloko za moins cher maïezali au mona gino tala no ingénieur Kelly filmer ba pondo mona gino pondu ba olo na kati ya lupangu donc pondu ba olo na kati ya lupangu moni to kiti wala Bernice Tanfiti concert na ngai to kiti pe na ye bo comprendre ki abandi kut kolia na manga do richesse za makasi koto do bana poto nyonso boya ave na nga kapi na kobosa na ga te kapi bindi mungu na kobosa na te kando lobe na kati ya Irlande sikoyo tolingi to yeba to tuni déjà makambo etali banzela makambo etali mai makambo etali courant mais parce que ba avantage nini sur pa wana est-ce que ça na ba avantage mususu to zapena donc na be hectare ezali o ba koko soma nete ba construction ya zamba ezali ba ko sala ba agriculture ezali partout donc donc makamiso ba ko sala ezali ko yomona o ali ka ba ko sala ba agriculture est-ce que moyen zate to ko ma pe place à hectare Bétan biso olobi bétan hectare côté ko sala so hectare na yo côté ezali na mai pour ko sala ba bétan no bambisi. OK donc est-ce que moyen ezali possibilité ezali to ko mana côté hectare ezali to mona pe hectare batala pe hectare parce que mutu so ko sepia na ye asa la villa na ye donc partout on ko sa pe villa na yo donc ça li place na ya yo moko famille na yo ou bien boyokani 10 personnes bo sombi place wana bo commission au quartier na bino bo pesa kombo kapi quartier kapi donc vena ngo comprendre ama so ndenge zo ke bo pesa ngo quartier César Ngadi bo pesa kombo quartier mame Milinze na Londres quartier Glody Kumanza en Norvège. Ingénieur qui a signalé que to koma na nkuna to na belle na loba mingte mais to koma to laksa bino côté ngo nini oyo to zo laksa hectare ngo ni makambo zo kende. Every Congo info Congo nanga Congo na yo Congo na ye Congo na biso nyonso to sengi bolingo Congo nanga Congo na yo Congo na ye Congo na biso nyonso to sengi bolingo bolingo nde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezali te na mobulu mosala ezali te na mobulu bana bakufi nzala Congo nanga Congo na yo Congo na ye Congo na biso nyonso to sengi bolingo Congo nanga Congo na yo Congo na ye Congo na biso nyonso to sengi bolingo akonzi ya mboka boka mamboka malamu we mofungola matoi na bosenga ya pepe na bino tolingi tosala tolia sante malamu we bana na kelasi pona avenir ya lobi Congo nanga Congo na yo Congo donc vous comprenez toi na nzela to kende sikoyo place to ebisi bino mais to kuta pina kwanga mama excusez ya kwanga kombe nazomona kwanga oyo ingénieur Kelly monti
300 mais biso kuna plan 500 ba 1000 francs donc bo comprendre to zaka na nzela to continuer okende ti place to esi no bectar wana ezali un journal keli to tambwaka ndeza Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka kaka na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka bokamba mboka malamu we bofungola matoi na bosenga ya peuple na bino tolingi tosala tolia sante malamu we bana kelasi mpona avenir ya lobi tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka se na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na ye Kongo na yo Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bolingo nde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezali te na mobulu mosala ezali te na mobulu bana bakufi nzala Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso tosengi bolingo bakonzi ya mboka bokamba mboka malamu we bofungola matoi na bosenga ya peuple na bino tolingi tosala tolia sante malamu we bana na kelasi Et voilà, merci beaucoup. Vous comprenez que Bolandi biso pema. Bolandi biso nde totamboli na maman la moto. Tozi wa moto kuna kote tozalaki poto ko masu awa parce que awa eza masolo mususu. Kuna eza vraiment masolo différent mais awa eza likambu ya concession. Donc on reçoit même 10 parcelles. On reçoit même 20 parcelles. Ce que maman a ndé to komi boy donc étendu nyonso yango na bobetele biso lisolo. Bon, étendu nyonso yango to betele bino masolo. Ezati kote ndako wana eza kobana na ndako wana kuna eza inachevé yango moko zamba oyo nyonso ozwi yango eza lupangu bokoko okoko somba yango osali villa na yo na libota na yo bokoko kangana 3 personnes 4 personnes bozwi etandia mabele na bino bosali ba projet bino bozana ngo sko bazoteka ngo zamba mobimbo to bazoteka ngo ba mètre par mètre nde tosole kuna te awa bazokata 20 sur 20 partie mususu eza na 20 sur 25 20 sur 25 eza na 7000 à débattre bon 20 sur 20 eza na 6000 à débattre. Ah donc 6000 à 7000 à débattre wana nde koto mais tomoni koto on dirait ba avenir ezate sko e suka neni batsuye basombi mais avenir ezata te cadastre ezali mabele o ezali cadastre tangu batu baye basepeli nango asombi cadastre akoya akokabula akokatela ye babalabala ezali baveni ezali donc nyonso ezali ba parking tout base balongola déjà tout le monde est en détoyé nzela bo comprendre que en général que la sala moi musala ozwande to ya nzela donc nzela mutuka déjà ezali alors elo musuna ngena tuna banzela mutuka déjà to moni banzela moto parce que biso to yende na moto soki muta sombi kotoyo neti ndolobi 2 personnes basangisa basombi batumi balé basomba nyonso to lupangu moko batumi balé je ne comprends pas bon eza ndenge ya ça dépend ya moyen na bango soki baza na mbongo na bango bako calculer no biso toza na posa ya 10 hectares ya 10 parcelles baye bakateli bango 10 parcelles bango pe bako sala ba faire na bango na ndenge na bango na ba venir za na kati oyo bango na ba parking na bango
bakoko tonga bandako na bango pona ba famille na bango akolongwa ne poto aye ayeko mane awa tozala mopepa kitoko carrière eza à 0 mètre na nini terrain eza cadastre koto eza te ke o botongi après baye babuki tout ça koto eza bongo te ezali tout d'abord ezali concession ya moto ezali concession ya moto eza enregistrer na nini na cadastre nde na difficulté kozanga moyen yango tiango à vendre yango moni azokata ngo mapango. Ok, donc kolo nango pas zaka na kini. Kolo nango zaka na kata kini awo. Siko banda bo bandi côté ka partout, est-ce que déjà ils ont batu de ba sombi to? Oui, soko matina likolo kuna okomona ba studio na ozomona wana okomona mapango bakati kati. Bakozula biso bilili kota likolo kuna banda kwa mike za wana. Siko awa pesa ka monga fula to comment? Oyo ezali komina monga fula. Merci beaucoup Nazapena Bernice Tanfiti aza concert na ngai na kati ya Congo Media Info. Bernice Tanfiti ba papa bazawa otambola ki lelo accompagner ki gradi mu ya na ebite soki papa okoko ya bobeta pe lisolo ya côté oyo na Bernice Tanfiti. Bernice Tanfiti bobeta na lisolo na papa ya quartier oka oyo toye ko sur la po bana poto ba comprendre que masolo eza côté. Bonjour papa. Ya bonjour. To mati moto netinga boye na mati moto nzela elengi kiji to mati moto to komi a siko terrain oyo pona ndenge bolobi que eza ya mutu azoteka yango pona ngai est-ce que c'est comme si ezala nous batu no babandi ofanda te nouvelle cité koto yo eza quartier sika quartier sika nde yango nde bazo fongola ba parti mais soko mati koto likolo kuna batu déjà bazali ba pota courant pe yango na pe soki pe na likolo koto kuna siko soki neti nga na sombi c'est ka venir mbo pesa nkombo na nga bon soki oya kozwa awa muta kosomba libosa ko tia kombo na ya pe na itali balabala Glody Kuma yako tia kombo awa na veni yako tia libaya o aveni nzamba Norvège donc na ngambu boy no mona paysage yango elengi makasi ngambu koto eza ba Congo wana eza kuna ba Congo koto eza Kinshasa OK donc kuna koto soko koto kuna wana eza frontière soko koto kuna eza ba Congo koto nde eza community wana monga fula toza commune monga fula Kinshasa eza tellement munene bato bakenda poto bato bakenda au Brazzaville, bato baza en Angola, bato baza de partout ba Congolais. Je vous dis, okova no na ebite wapi osomba o immeuble osomba o appart, mais soko osomba na mabele na yo te lobi o regretter. Mabele yango tozo lakisa bino place yango yo to tamboli lelo pona bino kande ezalaka to sala mampo na sepelisa bino. Donc mabele yango yo eza papa, prix combien coûte? Prix à côté 6 000 à discuter. Voilà combien de mètres? 20 sur 20. Ata yo moko, onga kingandi, na kini mbongo elamba, na kini oza nesika place ni. Soke indi oke wapi? Omoni mbudi to banda ondima te to négligera mbudi. Mais lelo mbudi so yo ondima te c'est méconnaissable. Mbudi lelo komi batu, bakoti mapango komi cher. Ango tozana na 6500 débattre. Donc kende kaka moninga mbongo ngo sombela ketch. Mbongo ngoti nda Bernice Tanfiti moi body. Sangisa ngokara ya kosomba mabele awe salo chitoko mingi na sepeli. Siko ndeko tomoni oyo za commissionnaire à Kitambo na monga fulo yo sani. Bon ngaza commissionnaire ya Kitambo magasin bandal dans ma campagne c'est pour demander ba clients za koto. Koto eza prix eza moins cher, mabele eza bien, mon pesa kitoko avec 6 000 à discuter aux parcelles, ya moto qui tient terrain, to la savande koke, partout eza kin. Donc eza kin, mbudi bandaka boye. Boya bosomba boza décider. Ma campagne o bolula, ezalaka boye. Mbudi ezalaka boye. Donc tozo wata ma campagne bandal tozo yana bango awa. To travailler à collaboration na ba tefulu za awa, ya monitoyer, to laksa, à côté to travailler. Donc boya koto yo mpe pas bien, mais ça normal, boza vraiment décider. Merci beaucoup Kandenge Tolobaki Kande Tobandaki sur la RD Congo. Tozo tokomi na suka vraiment émission na biso. Tozo ça na appel na bino Kandenge papa uti koloba. Kitambo wana oza ko envier e bandara boye. Mbudi wana oza ko envier bandara boye. Ma campagne wana fallait batu bakata matiti fallait batu basala po ekoma ndenge komi lelo donc yo pe bisiko ozalo kwa ma campagne eza déjà occupé yaka to somba koto to bongisa koto
yaka tosomba koto na moins cher mbongo osombelaka elamba mbongo osombelaka mutuka eza dépense lisusu mais na mboka noso oke okotika nini yango nde likambo mabele ezali ezotekama nzela eza nango ta toyaki na bamoto tozosonga na moto pour dire que nzela eza bien mpo so nzela ezalaki bien te moto elingi ekoma te nzela moto yango oyo eza mpe moto kaka te voiture mpe ezoleka oyo eza bapneu ya voiture mpe ezoleka ti ekoma kuna na se tomoni bandeko na biso moto papa mbote mbote mama papa bino bosalaka nzela oyo chaque jour chaque fois bomoni nzela ezalaka ndeni ezalaka ekomplikaka bino bien eza bien en tout cas pona likama nzela en tout cas nzela eza kitoko ekomplikaka biso na eloko moko te ezala moto ezala mituka donc nyonso oyo koya nango outi poto en tout cas pona kokoma awa facilité ezali atambula ebeti nzela ezalaka bien en tout cas normal vraiment ozomona eza baterrain sablonné eza te peut-être potopoto ou bien nini rien eza te po neti kote na biso kuna biso bato tolobaka toza na kote oyo eza évolué kote na biso kulu na makasi kote oyo problème ezalaka te oya butu oya en tout cas biso mpona makambo wana en tout cas sécurité ezali oyo mobulu wana nde toyokelaka ngo a partir ya kati kuna mais mpona biso awa en tout cas normal vraiment. Donc merci beaucoup na invité nyonso tokomi na suka émission na biso un grand porte César Ngadi tokomi na suka demande ya ba landi na yo demande ya ba fan na yo to sali yango au moins nga msusu na coach bon ye azana na stage aza placement baza stage karaté na ozwai azana na stage ndeka na lovi karaté na ozwai glodi kumanza ma Norvège vela ngai toke non to sa des annonces na biso ka nde mambo ezekaka. Merci beaucoup Bernice Tafiti ndo zong seli gradi mu ya micro balobi bana to coacher bana ba bima to coacher Paola Ngaingai lelo Paola Ngaingai Paris eza mboka na eza place na ye to coacher ba Christelle Kakuta to coacher ba Pasi Ange Mbui lelo sko eza époque ya Bernice Tafiti 100% africaine fille Android. Merci beaucoup parce que bolandi gradi mu ya boki masonde to beti boki ba prix na cha commentaire te na ebisi bino kaka kino oyo amoni eloko oyo e concerné ye alinga cha un plus na mboka na ye alingi pasa la kombo na mboka na ye tebi ke kuna bosomba ba pavillon bosomba ba palan dégâts mais ba palais yango to laxi bino tamso mona ke non 50 000 ezebele 50 000 dollars ezebele mais babi avec 7 000 dollars aux 8 parcelles avec 15 000 dollars tilikolo donc 7 000 mata tilikolo oza déjà na parcelle na yo toza ona numéro gradi mu ezana soko lingo loba olobi na yo soki po lingo bengi na soki po ye olingi gradi mu ya accompagner to kotamona ba courtier to tamona bango lelo ti biskano so lingo somba lupang so po lingo ki somba côté ya concession na munene to moni bakatelo so 2 parcelles so 3 parcelles so 4 parcelles soki po moni ke kuna moya bozate to na ba agence a minene bo collaborer na Imo Congo et agence était ka mapangu bango mo ba okende basay makamnyo so batindeli oka mukanda. Je pense que bientôt pe bolande mission to ça na agence Imo Congo oyo ezoteka mapangu na kini ezo faciliter bana poto baza musika akoki ya te mais asombi de luponde na kini mukolo ya atongi ka ndenge zalaka. Merci à toi Capi. Wana bureau gradimu ya nakati ya Irlande mon vieux. Merci parce que na salika ndo lobaki na si oyoki déjà. Oui, c'est Rex Mbuluku, merci beaucoup. Nakati ya Suisse na pesio bambo tebele Rex Mbuluku. GDG Kandenge Zala. Maman Milinze Mana Londres, merci, j'ai dit merci maman. Na on est sur la gradimu il y a 2 ans yango. Venanga tous 2 ans yango, 2 ans. 2 ans yango. Merci à toi quand porte cette ngade opportunité zebele. Nga komi nga na suka. Ingénieur Kelly, aboya ne pe ko simba micro, asimba micro ka moro. Mais nabi émission OT, émission Zolanda. Ingénieur Kelly asimba micro enda o des annoncer émission. Merci à toi. Dorsel Maya ya cœur de l'homme na pesio bambo tebele. Bozaze Bele Bolanda Gradimu ya vraiment bye bye Morle ciao bye. Congo